balobi mwasi ya Kamere aza indienne. Balobi mwasi ya nani ya Chilombo aza rwandaise, c'est connu. Balobi mwasi ya Fayulu aza camerounaise. Awa on a pété. Balobi mwasi ya Katumbi aza burundaise. Balobi mwasi ya oyo nani oyo oute prisonnier Bemba aza portugaise. Bemba iba ope portugais. Mais ce que ça nini? Te boye bisanga ce que ça nini? Mutu azana droit ya kobala mwasi na ye ekolo nyonso ya lingi. Est-ce qu'on péché te? Et ça péché te? Mais dans ce na YouTube mama nanga ye. Katumbi mwasi ne burundaise, Katumbi mwasi ne burundaise. Mais esali nini? Chilombo mwasi na ye rwandaise, mama na ye angolaise. Mais esali nini pananga? Pananga yo sa iloni. Hein? Pananga esali nini? Yo sa nini? Ilokote? Bible lobi nanga linga bango nyonso. Mais ce que esali nini? Oh. Mais esali nini? Kamere mwasi na ye indienne. Fayulu mwasi na ye camerounaise. Chilombo mwasi na ye rwandaise. Portugais, Bemba mwasi na ye portugaise. C'est quoi ça ni? Katumbi mwasi na ye burundaise. Et ça li nini? Et suibino wapi? Et ça ni? Oui, bien sûr, la fin de ah, mais comment battre vraiment qu'on raisonner modèle oyo? Ok, ngani mwasi na ye suki burundaise. Ok, ngani mwasi na ye suki ngani? Et ça li nini? Mutu na mutu azana droit ya kobala mwasi oyo ya lingi. Mutu na yoso kobala ki mwasi ya mongolwala. To so ki mwasi ya mbanzangoyo. Mitelo ka yote. Mitelo mo yo bolingo na bino. Tendresse. Mais bolingo ya bino etali banai. Pobo ya okotsa makamongo na makama élection présidentielle. Ah boni di bozanga makama oloba. Oyebi ke ere moko sozo loba luka batu bayo kayo ba mona ke oza mutamayele. Kolinga te tamba twazo kayo ba mona neti zoba. Ndenge ba moni Bemba zoba makama sako loba ezanga tatina. Hein? Ezanga tatina abosani ke akumisaka Katumbi lelo azoba makama susu. Na âge na ye ake no sanaka ba propagande ya Chile ya Félix Chilombo. C'est bête quand même. Hein? Yo moto vice-président de la République. On va le que nous sanaka ba campagne électorale ya Chilombo. Oyebi ke ba so bota manengwana. Alo bandeko. Na sali vidéo moko numéro nango fait la 1333. Na banzi na lobi bino kuna ke j'ai choisi Moïse Katumbi. C'est mon choix. Et ça choix nanga. À cause de la présidence de la République. À cause de Bongisa Mboka. Et ça parole à Moussa Lanzambe. Et Moussa Lanzambe a mon amokete. Suga les gars au Bongisa Mboka. Pourquoi dans le Moïse Katumbi? Parce que ezaka bangmi balé na Chilombo moko mutaoleka. Yo yebi na yo makamozo le kate. Yano zo mona ngasuki ndenge nini? Moïse Katumbi na Chilombo moko mutaoleka. Yango na mona banu ba telemi ba nyonso pona ko salir Moïse Katumbi mais bakoko na bango te toko changer ba makambo. To continuer ko loba. Okita omata loba est la tricage. Mais ce que c'est tricage, c'est Moïse Katumbi a oleka. Parce que Chilombo, na course oyo, a na 3e position, soit 4e. Tu n'es même pas ce qu'il y a à combattre même Denis Mukwege. En tout cas, j'en doute fort. Donc Chilombo a trouble fait. Hein? Chilombo a trouble fait. Mais na tricage a commis favori à tricage. Mais c'était trouble fait. Bah, grand favori à Moïse Katumbi, Fayulu, na Mukwege.
Merci beaucoup, Bandeko Nzamba Pambolabino. À la prochaine. Na pesi batu nyonso ya ensemble mbote mingi elongo na président Katumbi bamsuna boyko cité bakomona bango pour raison X. Merci.